c'est là. Bande ko balandi na bana bi loko moko ki maki kakamambu manganta mitanguzi foini. Bobenga ba voisin basangana. Liboke lianza mufuku tukafumba pese. Ba ya place moko donc parce que loko o papa na biso alingi interpréter yango spirituellement. Le prophète Emmanuel Landa Makambo, papa nanga Jean Macky c'est depuis Moka Paris. Mundeko yo papa na beta biloko yango. Donc ezaboy. Bon pour ngai na ndenge na mwa mayelo na tangika statue wana to kobenga ngo pyramide. Omoni pyramide ezali ba statue moko na mboka na biso to sela ka yango te. Ezali ba biloko moko spirituel pe démoniaque. Pyramide ezali loko zo contrôler monde na monde à ténèbres. Bon pourquoi ba koyela biso pyramide na kati ya RDC? Et là, on a une autorité na biso ya mboka, ezala ba député, ezala ba gouverneur, ezala ba nani. Avant ya côté eloko na kati ya mboka lokola statut. To yebi ba statut ya ba ancêtre na biso. Botie la biso yango, to yebi ke o ezali ekeko kingandi, o ezali ya batu ya tribu kingandi, to ko sepela na yango. Mais tant que boye la biso biloko to yebi yango te, to ko zalaka toujours ko bengana yango. Ezala bourgmestre, ezala ba chef du quartier, ezala ba chef à cellule, mutu moko te ko expliquer biso que non, statut o ezali pona boye rien. Mukolo pe ba posa ki yango pe to yeba ki pete que non, bazo poser yango pona nini. Po to stuika na tongo boye, yango se posani. Donc esenga ke non to mona yango na moi, ndenge basala ka ba statut nyonso, to linga te yeba que non ba osa musala. Eloko wana soki ba yeli biso ekeko ya papa Simo Kimbangu to ko sepela. Autorité ya mboko to ko telemela ezali bourgmestre ya commune à Bandalungwa nde muto liboso. C'est ça. Apesi propos na ye o eza eloko moko boye ebimi naturellement. Bourgmestre lobi ke eza libanga ebimi naturellement. Porte-parole ya Ngobila lobi o ezali eloko moko boye ya bien ya touristique to ba ko tourner ba to ba ko talango. To moni ke no bango mibale ba yebi ko gérer mboka te bazo mériter ko sala ba na ba poste wana te. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutinou Fernando, eh Yahweh, sunga Bishopé, John Makiese bitumbo. La Pessimbo te na bino tout, ba diaspora. Partout où Bongo Libakou et Kolanda, les Congo ne tombera jamais. Tous les youtubeurs, tous les abonnés à les Congo ne tombera jamais. Les Congo ne tombera jamais. À Bongo Mosala, topé boulot, il y a quoi informer bino. Après, pendant, topé avant information, topé actualité. Tu vois qu'à Bongo, Natina Obemoko, Koya Kola Sabino, la réalité, topé ba mythe. Oui, ça na Marabongo, Nambo Kanabiso, République démocratique du Congo. Mboka oyo eza mboka moko historique, mboka oyo l'équipe bongo na ba prophète belé ya makasi, mboka oyo ba envoyé ebelé ya nzambe bayaka awa, to bongo histoire ya Pampam Padi, to bongo histoire ya Fumu Kimbangu, to bongo histoire ya Mama Mwulu, to bongo boso l'histoire ya Mama na biso Kimpa Vita, akufa bongo na intérêt moko ya ko bundela pe ko temela bongo ba néocolonialisme na mboka oyo Congo démocratique. Il y a eu 3 jours passés où tu étais ville prophète de Kinshasa, dans le district Yafuna, dans la commune ya Bandalungwa, et qui bongo bougé par rapport à un événement et les cas qui awa dans la commune ya Bandalungwa précisément na Bakayao et ce que oyo ba biton ya commune oyo balamuka un bon matin ba trouver bongo un certain monument auto bien en bongo na français monolithe. Donc pour définir monolithe bien, monolithe ezali monument oyo et bimaka sans pour autant moto a créé yango et bimaka sans pour autant ba composer yango
il m'a bongo sans pour autant auteur moko topé artiste moko abeta monument yango. Donc c'est un mystérieux naturel et m'a yango moko na sia mabele abimaka même na quartier sans prince, même na immeuble, même na ndaku, même na carreau, même na libanga monolithe akipaka esikate. Kaka semaine otozali Trabon Mokolo Oboyebi, Mokolo, il y a jeudi passé, mercredi passé, un bon matin, babitan commis de Bandalunga, babitan Kitambo, babitan Selembaou, Ngaba, Kolekalabango, Mona Kibongo, Monolith Moko, après mes formations, avant mes formations, Kibongo, Monolith Moko, naturel et Dimaki Awa. Alors, comme un Kinois a toujours Moutoua Lingamou, qu'on pouvait loco, preuve à l'appui, presse Yaki Awa. Quand on a une image sur le Koloba, presse avec Awa, côté la peut expérimenter vraiment il y a quoi, qu'est-ce qui se passe. Il y a une équipe costaud, équipe gaillard, il y a le Congo ne tombera jamais ensemble avec votre émission. Moi, le Congo accompagné par 9 dimensions autrement appelé Kilango Kabata Langanyan, côté Moukila Lyon, Batala Rango Silité, tu as qui a Mokolo Marduana. Côté la réalité, oh, il s'est passé qui awa. Pourquoi on a vu ce moment qui bongo et qui peut bel et bien monolithe, la forme est à pyramide. Bouka mona, bouka kukila, to simbaki, to betaki, et là qui bongo nzonzo na etutu. Nzonga ne mokolo yango, gouverneur de la ville pour faire les kines Argentine Ngobilambaka, et qui bongo awa, c'est le baïdi naï, alors bien été, et zande bourgoumé se commune ya bandal, yende mutu, et qui bongo posé yango awa. Kasinangonga nini, mukolo nini, na air nini. Après yango bourgmestre commune ya Bandalungwa batunier alobi ayebi source nangote. Donc deux leaders ya mboka des avis. Jolino Makelele ex-ministre ya communication batunier alobi c'est le monstre naturel et bimi yango moko. Donc information précise awa l'espace oyo toaki nangote. Alors nzokande bana bandal balotaki yango balamuki encore na sujet na yango biso to côté ni satongo lobité ça pour autant et loko auto yeba réellement ezanini. Mais avant on a ba image oyo comment est-ce que mukolo na ngobila yaki pe quelques habitants ya quartier balobaki bo tozonga justement après Nabino. La mouga dimanche bo tozo mona ba poser bo pyramide bimi le lobena to moni na kati basude couple fait nous quel biso makambo ko mo bimi ya na yi ko mo mola ni ndo ko
Voyez que le jour Oyo, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilamba, Kaya, qui peut Oyo, toute la population de Kinshasa, la population de Bandalungu a été réunie pour venir voir réellement si c'était bel et bien le monolithe ou pas. Place à Ngoyango, oh monolithe, c'est juste devant moi, il y a presque 6 mètres et demi, la forme est pyramide, n'avez que les grands monteurs Wata, Maboko Trépied, à quoi ça vient de image, on a des détails. Monument qui est 6 mètres zaki awa la forme de pyramide appelée monolithe et que si oyo mettons découvrir que place yango babuki yango avant tout c'est sika oyo makambo eza amnase to ko mano bongo na kati babité en commune ya Bandalungwa avant que de bon pas habiter commune ya Bandalungwa pe ba pasteur ya quartier au père commune oyo botika la pesa merci mingi na otu balinga magazine na Congo balinga bongo chez le Congo ne tombera jamais bon s'abonner bon aimer bon liker bon commenter. C'est le même travail oyo bongo mwana mboka na kombo ya Nela Finda Mukusi Atalo de Paris fille moko bien salaka boto ozonga justement après. Mbote baba. Mbote baba. Lelo chaîne Nabino etala mboka mobimba pe mukili mobimba na kombo ya le Congo ne tombera jamais. Ceci na ezali population congolaise pe kinoise aye ba réalité vraiment mboka Congo démocratique. Donc ta bino ana commune ya Bandalungwa. Mini komoleki awa balona kelo komoko awa sant o balba keza na kombo ya monolithe. To yeba bino ba habitant commune pe ya quartier au chef bo na environ awa. Bon j'ai fait na ndenge ni. Tala mi caméra. Bon normalement biso to stuka na tongo. Bon muto a chaka ngoto éviter parce que zalaka des fois ceux qui va liba cha statut moko boye ba se ba cercle la place où ba sa musala et puis ba ingénieur ba yem tout azo mona que non musala zo salama. Mais biso to za surpris ka ko stuka ke na tongo boye to moni ba moko statut moko na pyramide on a posé ça donc yango to sepela ité poto to ebi ke non ba statut ba pyramide wana ezaba biloko mo esprit démoniaque yango moni to longola kiango donc yango wana ndenge na lobaka donc ba ko poser le kwana awa ba interpréter en côté auditeur topé mutu o koma ki scripteur na comité bino tanki ba doyen ya quartier oyo bo je ki fait na ndeni peni pour ça ki bino bolongola yango bon eloko ya pour ça ki to longola yango parce que biso to yebi ke soki ba chaki statut ya ba centre na biso o ya kala to yebi ke no o eza ba statut ya ba centre bon na scène ngo normalement ezala ki eloko te à part ba mabende et puis ba triplex moko boye ba sali ba carton na kati donc on ne sait pas vraiment eloko wana peneza nini tozo e baté en juste et ça la autorité moko te mboka to ya commune bino expliquer bino juste c'est qui signifie anini ezala bourgmestre ezala ba chef du quartier ezala ba chef facile mutu moko te ko expliquer biso que non statut oyo ezali pona boye rien mukolo pe ba posa ki yango pe to e ba ki pete que non bazo poser yango pona nini poto stuika na tongo boye yango se posami donc esengai ke no tomona yango na moi ndenge basalaka ba statut nyonso tolinga te oyeba ke no baosa musala nini spirituellement parlant na doyen paka au juger statut ndenge na komona yango kaka bon pona ngai na ndenge na mwa mayelo na tangi classe statut wana tokobenga yango pyramide omoni pyramide ezali ba statut moko na mboka na biso tosalelaka yango te ezali ba biloko moko spirituel pe démoniaque pyramide ezali eloko ezo contrôler monde na monde ya ténèbres bon pourquoi bakoyela biso pyramide na kati ya RDC eloko wana elekela biso na bana bandal nde omoni balevaki yango wasi bokondamne gouverneur bourgmestre tout chef de l'état bon wana moto akokondamne na kati na bango aza te bango mo place baza kuna bamiyebake makambo esalama na mboka estce baza te bamona balingi kaka biso totomboka nde bango baya kolobaka keno biso toza bato mabe toza na badepute tofota balobelaka biso te c'est pour cela congolais mpe akomi kofaire face biso moko tobandaka koyagir po depute osa eloko te tokoma biso moko tomoni eloko tokei tosali oyo toza nango mposa donc yango wana kaka c'est pour la autorité ya mboka na biso Congo bayanda sikoyo osenga na bango mpona kotia bitiata boye na Congo démocratique eloko nga na osenga na baautorité na biso ya mboka ezala badepute ezala bagouverneur ezala banani avant ya kotia eloko na kati ya mboka lokola statut toyebi bastatut ya basetre na biso botiela biso yango toyebi ke oyo ezali ekeko kingandi oyo ezali ya bato ya tribu kingandi tokosepela na yango mais ntango boyela biso biloko toyebi yango te tokozalaka toujours kobengana yango
Est-ce que au CPP un jour mon qui mbango te mapina katisa balabala? eloko wana soki bayeli biso ekeko ya papa Simo Kimbangu tokosepela soko bayeli biso ekeko ya bapende tokosepela soko bayeli biso linganda ya bazande na bazuwele bachango tokosepela eske tokoboya te tomona batiela biso tubi ya foire ekeko ya foire tobengana yango te parce que ezali culture ya mboka na biso totumba yango te tobuka yango te mais wana toyebi culture wana te ezali culture moko ya mboka ya bapaya toza na pose ya kutoa te. Ok, merci, merci. Un bon Kinois, il a aussi bien parlé. Et ça, bonne intervention, papa le bibongo. Parce que biso le colis, donc ba histoire Kimbangu, ba maman Moulou, ba papa Vita, mais tout le monde a bongo et que qu'on a bango mon côté na mboka au Congo démocratique. Papa on a bêtis cela bandande, a bêtis cela bambunda bokoko. Tout le monde est en côté. Et ça bongo moko et bloko et sera bongo armoire. Bana kata mboka, awa peli banda mboka parce que chaîne Oyo, c'est une chaîne internationale. Banda mingi banda banda su banda ba détail. Toto yeba. Comment on est là comme on a qui a awa ni oyo interpréter qui spirituellement et physiquement. Merci les journalistes. Na pesi bande ko nanga nyonso bisoko bazali mbote. Koloba ete Congo ezali autonome. Mutoko ko intimider biso na mboka na biso Congo te. C'est ça. Nazo répondre na maloba ndeko auti koloba mibali awa. C'est ça. Pona ba autorité ya mboka oyo tozana bango awa. Vraiment. Na ba autorité ya mboka toko telemela ezali bourgmestre ya commune Bandalungwa nde muto liboso. C'est ça. Apesi propos na ye o eza eloko moko boye bimi naturellement libanga toyebi source na ngote en tant que autorité ya commune. Porte-parole ya gouvernement provincial na landi paye alobi ezali eloko moko ya milieu touristique ezali eloko moko po Kinshasa est comme ville, il faut biloko wana ezala la police va sécuriser yango. Tokuti ke na kati ya autorité bomoko ezate. Busolo eza na kati wana te. Bourgmestre alobi ke ezali libanga ebimi naturellement. Porte-parole ya Ngobila lobi o ezali eloko moko boya bien ya touristique to bana ko tourner bato bana ko talango. Tomoni ke no bango mibale ba ebi ko gérer mboka te bazo mériter ko sala na ba poste wana te. Eloko to ko constater zanini na kati ya eloko tokuti mabanga mabende na kati kasi eloko naturel ekoza na mabende na kati nde esika to telemela ki yango pe to détruire yango koloba ete Congo tokoki ko gérer Congo na bakisite mboka na biso fachi asi acha na mboka nzambe to lingi nzambe yomoko a gérer mboka na biso. Merci na sukela wana. Moi question moko ya curiosité était que Kinois était que Congolais était que moi na mboka comment la forme eloko wana yo spirituellement au sujet qui yango ndenge nini. Bon spirituellement eza eloko démoniaque tant bazo tanga eloko statue o pyramide eza eloko moko boye ya envoûtement ata ebimi naturellement te lokolo basi ba former eloko wana na kombo ya pyramide eza net bache antenne connexion na bango na qualité ya non eza pyramide eza naturellement te eza eloko ba fabriquer mais lokolo basi na sous forme ya pyramide c'est que bache eloko na bango na kati yango nde eloko totelemela mo. Merci papa nanga ye na sepeli ndeko journaliste na makomo le to marque ma papa nanga to ko basiko to ya mbote papa to ko tala bino awa na commune ya Bandalungwa ba bina biso bino bo viva ki yango na misu na bino événement les gars ki ndenge nini taprenga na chauffeur moko ba chauffeur bakaya o déjà ki butu nani ya samedi to daki wana bodo to kotia daba moto na biso to mona ka ba tumo ba e awa ba nini balata bilamba mwindo baye bazaki pena basoda balingi bango basode loko biso toyebi te maintenant na to biso tomonaki yango mais toyebaki eloko ezo signifie te maintenant tanto banyomona bato oyo bao bayebi importance na ngo bakomi oyo ya awa banini bakomi oyo ya awa banini kotalisa biso utilité nango nango to bando tiango ka so utilité baba ki utilité nango zani no balobi ke za monolithe eza neti babilo mo ya mystique ya bato ya nini ya formation maintenant d'après nga ta na mona ke eloko wana awa eloko wana biloko bongo so batiango na nini
na balabala boye ekreaka baaccident bamakambo ebele yango nde tosenga na mokonzi ya mboka balongola yango so balongoli yango te biso moko tolongola yango bolongolaki yango yango nde balongola. Merci papa Lakai. Bon, comporte l'intervention un parent toko tika boye te il faut chaque habitant de chaque oyo asionaka bongo secteur oyo il faut azana libre expression aloba oyo amoni ya mabe to ya malamu. Est-ce que a condamné faire tenir pour personne longoli yango pourquoi pe ba autorité va se prononcer te depuis habitant banel balongoli yango to ba jeune balongoli yango to moni mutu moko te na télévision ni autorité moko ni ministre ya communication je ne makelele malgré tout aux lisusu te to moni pe to se prononcer au condamné fait wana donc c'est que ezangi bongo intervention mona mboka mbote na yo mbote mwana mboka. Il y a des milliers de Congolais libanda pe yana kata mboka bazo na biso nino ko bakisa par rapport yeloko oyo bobuka ki na kombo soi-disant appelé monolithe. Premièrement, na pesi mbote na bandeko nyonso o bakozala bazolanda ngai na ya liboso Bible lobi mon peuple périt par manque de la connaissance. Ok. Congolais azana manque de la connaissance. Vraiment. Expliquez bien là. Pourquoi eloko yo nganza mota butu ya dimanche na leki androver moko ezaki na 4x4 ezaki ya noir tozaki plus de 5 eleki na barrière wana biso pe tofefile toleki na barrière wana na sima toleki ba policier wana tangu tokomi awa na 22h na dimanche. Ok. Na bite soki ezaki date nini bao bakosala calcul bakoyeba tokuti des policiers na ngambu koto des policiers na ngambu koto policier wana alataki teni ya mboka eza teke policier moko teni moko étrange te tokuti penza na dimanche na 22h bazo chimola à mon avis ngai nayebaki peut-être que non ezalaki bazo chimola pona courant ebele bazoloba samedi ezaki samedi te ezaki dimanche puisque yango emonanaki lundi opération esalemaki dimanche ngai namoni na misu na ngai nakanisaki eza courant. C'est ça. Tangu eloko wana baloni yango so olandi bien Congolais akotaki na ignorance abengi ba prophète ebele awa ba interpréter po ba appuyer bango na ignorance wana. Oh tangu toya toyebisaki bango ndeko mwana mboka nyonso yebaki eloko oyo elonami bache tembea bino boza bato tebi eloko oyo elonami et pour preuve tangu ba finir pona kobuka ngo baye kokuta ke eza na mabende oyo batongaka na bango ndako je crois que mususu yango wana bozomona ngo bakotala yango balandi bakotala yango il faut batala po tangu bazoyebiso likamu okozala ozalaki te il faut prêter attention po yeba nini mutu azo donc si moto bon baye nango bakomi kosude après tangu basude nde basali eloko wana ezaki place nini ngai nazalaki na banda kota na rond point nakende na banda chibango. Ok. Mais soki otali bien bamosusu babenga yango pyramide mais tokobenga yango mpe pyramide mais ngai nabenga yango pyramide te ezali triangle inversé omona eza na sens ya boye. Ok. Eza triangle eza pyramide te triangle oyo ngai nakolimbola yango na selo ya makambo ya Nzambe toki yango nde posa nanga donc zela bandeko balanzi na banabi loko moko kimaki kaka mambo manganza milentanguzi foni bobenga ba voisin basangana liboke lianza mufuku tukafumba epese baya place moko boka siko loko o papa na biso alingi interpréter yango spirituellement le prophète Emmanuel landa makambo papa nanga Jean Makiese depuis Mboka Paris mundeko yo papa na beta biloko yango donc eza boye. Ok. Na ebisi yo ke Bible lobi mon peuple périt par manque de connaissances. Congolais aza na manquement ya connaissance. Soki Congolais azaki na connaissance, la première des choses tango monaki eloko wana ya triangle. Ok. Et ça paraître na esika oyo. Ok. Premièrement ye alingaki amizo nanu en charge que aza l'état. C'est ça. Puisque l'état ezali ensemble ya ba personne nyonso morale. Donc eloko oyo mon frère soki Congolais azaki na mwa ndambu ya connaissance. Puisque lelo tozomona ba embriement ebele. C'est ça. Nakolakisa exemple. Mutu aza na connaissance ya liboso soki amoni likama to eloko ya mabe. C'est ça. Ya liboso connaissance koyela ye po
comprendre ndenge nini ya koagir. C'est ça. Premièrement toza na ba burgomestre. OK. De deux mutu aza na connaissance à étudier que awa en face à station batiaka barrière et pas ba la police. C'est ça. Comment eloko ekolonama sans que la police ya awa eyeba likambo wana te. Tokokaki kokende ti na maison communale toluki burgomestre po basalaka même recherche po toyeba basoda oyo basalaka na barrière oyo. C'est ça. Yambo soki tosalaki recherche wana peut-être tokokaki kozwa ba preuve moko tangible okokaki ko apaiser moral. C'est ça. Mais tellement que mutu na biso connaissance ezate okoki komona eloko ya malamu yo bengi yango mabe. C'est ça. Donc mboka oyo eza na désordre ndenge na loba ngo boye okoki komona par exemple typique mon frère et etonaki ngai quel que soit eloko eza danger to eza non danger. Comment un Congolais a kokoma na niveau ya ki akomi kuna buzoba. Yo moko j'espère que soko ya ki monaki bakombo bakomaki. Est-ce que réellement ndenge bozo filmer biso boy et que soki ozwaki image ya eloko wana et créer na monde mobile. Bakolo baketoza penda peuple moko bien préparé dans la tête. Eza mutuna eza ekosa le matin quand même mutu aza na mayele. Il faut premièrement ce qui likama to likama te eye aye banane ko se maîtriser pour na agissement ni ya ko afficher face en face à bande. Maintenant d'une manière spirituelle, dans ces rendez-vous nga wata ça bien concentré parce que oza mona Congo ba simba na bango yete ne plutôt ko teti ya presse congolaise to kota ba kachota le belé. To ma kachoto ka inga kutu lelo ka inga peka lobina bima na le bando so ngai ota mutu na nga se mona fumu kimbangu mboka o ba koko ba bundela mboka Congo démocratique qui dit funa komina bandalungwa. Donc, on n'a pas de mot à parce que ceci n'a plus que le peuple d'abord et un slogan peuple Mata. Spirituellement parlant, tu comprends donc spirituellement parlant, tant qu'un vrai chrétien, na croyant message. Oui, na kozala na botosi mingi et pas ya bana na nzambe puisque okoya na ba aventure posta kana na milimu ya bana na nzambe te. Mulimu na nzambe et vandinde na botosi ya bana na nzambe. Vraiment. Donc tant que personne qui naza musali na nzambe na koya te pona ambrier bana na nzambe. Mais loko on nazo se regretter na yango eza yaki. On nyonso aza na connaissance biblique. Toyebi ke soki mutu asali boye ndenge na sali boye na ebite babengi yango eza triangle. Triangle, OK. Selon ngai nde na monelaki yango. Mais na connaissance ya triangle bakoki kobenga eloko triangle te. Bakoki kobenga eloko triangle te soki eza na bakwe misatu te. Or que kwe misatu oyo nde yango ebimisi eloko triangle. Le triangle oyo soki olandeli même na bato bazali na connaissance ya parole en profondeur. Okomona ke na ba église mususu eza dessiné. Donc eloko oyo signification nango valable. Eloko oyo loin des écritures elinge loba Père, Fils, Saint-Esprit. Na trois sens nango oyo. Na trois sens. Na trois coins nango oyo. Triangle. Babengi yango triangle. Na loba na lingala bolimbisanga peut-être façon nazoloba te to komanda biso solo la. Oyo nga na yebi. Na yebi ke bakoko benga eloko triangle te soki eza na bakwe misatu te. Donc eloko oyo kwe oyo na kwe oyo na kwe oyo nyonso misatu nde babengi yango triangle. Or soki tozaki peuple moko ezaki na spiritualité toyebi ke tango eloko lokola triangle basali yango ba préfabriquer yango na monde spirituel toyebi ke eza Père, Fils, Saint-Esprit na makambo ya divinité. Sikoyo na kati wana toyebi ke na Joël 2. Joël 2. Na lingasi ko kablo Joël 2 na yebi te na luka kolanda bien. Na sa pena na yelongo. Okomona ke so tangi Joël chapitre 2 tanga ta chapitre mobimba wana. Omona ke prophète Joël azoloba ke na mikolo atango asuka Nzambe akosopa mulimu na ye epa ya nzoto nyonso likolo ya nzoto nyonso sans exception. C'est que toyebi ke mulimu na Nzambe ekozala tout comme likolo ya mutu diabulu tout comme mwana na Nzambe. Kadia mpemba. Donc kadia mpemba ye wana. Sikoyo bokeseni ezali Jésus alobaki ke quel que soit tant bokomona makambu nyonso wana mais boko reconnaître bao ya malamu na misala na bango. C'est ça. Nde okomona. Mais s'il arrivait que
yo misala na yo oyo ozobimisa ezoso concorde na makambo na nzambe te mon frère oza disqualifié vraiment donc likambo wana eza te ke oya na kombo ya bourgmestre likambo wana esengi te ke oya na o président Fachi ayebi makambo te non likambo wana eza te ke peuple congolais oui c'est vrai tokomiswa en charge mais mutu okomiswa en charge na mobulu yeke te quand même mutu amizwaka en charge il faut ayeba ndenge nini ya komizwa en charge. Maintenant mwana mboka tokomi presque à la fin de chité na yo modération ni to maloba nini ya bien koloba pona population kinoise oyo pe population du monde entier oyo bazola na biso sikoyo na kati ya mboka to pe libande ya mboka maba nini kobala bango sikoyo bakola na biso sikoyo ma photo esalaka bien wata ma photo eloko moko oyo ngai nakopesa comme conseil nakopesa ndeko na ngai congolais oyo akozala libanda na mboka to awa na kati ya mboka na biso ete toza na mikolo ya ntango ya suka soki ozali mwana na nzambe to oza vrai congolais yeba ke mutu nyonso oyo atondami premièrement na respect oyo bango basali par exemple bato mosusu babuki yango nayebi te mbo soki bazalaki permis nayebi te eloko wana ebimisi quand même ke toza immature des conseils nazopesa congolais ayeba komi prendre en charge en cas de likambo emonani conscience d'abord esala comme balobaka le peuple d'abord nga mpe na bakiseli bango conscience d'abord. Ok papa ntango yo oza congolais oye okomi bikomakoma buzoba na eloko ya bongo nde kobongisa na bino ya mboka yango wana ndeko toloba makambo oyo te quand même bien que toza bapoliticien te yango nayebisi yo ke nakebisi mwana mboka nyonso eke conscience d'abord quel que soit gravité ya likambo quel que soit lolenge nini mpo baprofete ya lokuta namonaki bayaki bango kutu nde baza la base bambrie bana na nzambe bambrie bainterprétation kilikili nde yango omoni babuki eloko na loyenge ntango mpe babuki bakanisaki ke bakomona sirene moko to mbongo na kati onzoka nde mabende oyo batekaka na barai basalaka bamosusu baporte ya ndako amoni ke oyo asakolaki awa ke ebimi yango moko lelo mabende yango wana sikoyo bato oyo balingaka bayebisa bango verité mais moto aza mpe na verité akolemba te mpo bolingo elembaka te ntango tozofaire var koyebisa bango verité te batika distraction quelque soit toza na ntango asuka il faut totika makambo nyonso wana ese manifeste yango nde kopesa biso ndingisa ya koyeba qui est vrai chrétien ou qui n'est pas vrai chrétien. Nzambe pambola. Amen, amen. Ok. Papa frère comment nani? Ngai comment ngai naza frère Branham. Frère. Comment nae frère Branham. Pratiquement vraiment arrivé à la fin de notre tournage d'aujourd'hui. J'étais avec les habitants de cette commune, la grande commune, la commune de Bandalung, la commune historique, pour vous prouver la preuve. Boye bango monolithe balongola kiango. Dans ce wata azama image oyo balongola ki monolithe yango déjà bon mona bino moko zaki naturel te ya eza naturel te ezali bato batiango kotia o ezali bende ba faire yango oyo déjà belo moko ya le mot fabriqué batiango kotia ya moni population ya Bandal a facha ki boko contre yango a beton système ya simba ekanga ye mufuku tukafumba alongole monolithe pe li obe mama na kufie boye bango ba prophète de malheur bino ba bosakola ki awa ke boti yango moko ba konzi ya mboka bino pe buku mesa commune ya Bandal o approuvé yango ke bimi yango moko ex ministre ya communication Jolino Makelele o approuvé yango ke bimi yango moko mais lelo population ye moko akuti ba barre de mabende oyo mabende oyo botala sa mabele parenthèse wana nzambe bo mutayebi mais boti okosa population parce que mboka oyo ya mboka ba congolais boti biso bongo bikeko ba temalunga o ba sa ba histoire na mboka au Congo boti ba bikeko ba oto likala pour tout mona tanga ba nchito yebi bango te ba bikeko ba to ba bunda pona mboka liboso ekoko ya experience wa mulumba Etienne to mona ngata awa ekeko ya mama ki panvita to mona ngata awa ekeko ya mama Mwilu ata awa ekeko ya Fumuki Mbangu ata awa bekeko wana taposa mona pona ete mboka na Congo eke liboso ekeko ya Maréchal
Mobutu Sese Seko Ngwendu Wazabanga tomoni yango awa pratiquement arrivé à la fin de notre mission. Mbote na bino pesi merci mingi et pas Yanela Finda Banela Mukusi Atao de Paris, moi Simoko bien. Merci encore à l'immortel, le prophète, l'apôtre John Makiese depuis Paris. Merci encore à l'agence de fret Sakat Express Cargo. Babiso ko tinda colis. Topo tinda mutu colis qui mambangu na Naples, la vie à Naples, na mboka Italie et puis boss Sakat à Didier au kotinda poko somba. Merci mingi na habitants tout ko commune na Bandalungwa. Merci na ba jeune, merci na ba vieux. Mutani bongo na mikolo. Oyisabon koya, bye et à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo.